Mario, Luka ata mwasi yo moko bala. Mario mosalo de kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi kobebisa nzoto na matanga na lembi Mario na lembi Mario na baye Oh Mario, nasi na pekisa yo. Kolinga kapasi bazali na mbongo. Yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi pe na mibali. Nikoze mwa tini. Yoza. Oh, kola kindewa. Yo, binadama. Mwana musana bino. Papa Chimanga. Okungi na circulation. Ah, toza na biso to bima papa mbate yo ile bika. Pozi mupayati. Aka. Oje wana na. Yo lokola babenga ko soso pembe na makambo nyo asakaka. Adona. Oh, mutapembe wale. Mutapembe ndeko na biso. Neki ya mama. Auti kisangani. Auti kisangani. Na mama mneza mtetela. Bonga ta mama biso za mtetela bazaka bandeko. Oh babi, mutakisangana na mtetela bande. Pona bongo ti me na papa wana baza bandeko. Ah! Papa yakola musuli mama yakola musuli bandeko. Na peini. Soso pembe nini yango? Boniko? Tena bima beti. Yo kisongi no kapa na biso. Aboni boyo ko tika mama shaka vanda kali meko. Ji. Nika masongi songeza wana. Ko tuna minga. Songi ko, eza kisongi. Otuna polani. Yo yi amana tundi makamanda kuna bino. Yuza mubwa. Nazala bongo polani. Oh. Ozoka mwa peti. Diga mageti mwa. Ozoka ngolanga pe. Longwa kuna na se plano ka pota la wakile. Mama baje. Jamais. Jackie. Pozo timbit. Kala, kendi na yolo kendi kotala mwana mwasi. Yebisa yido. Blanchard Pondani, capitaine à Londres. Il y a un mwasi kendi bazo ya mikolo. Alors basali tout que babongisela bango ndako ya kolovana kuna. Sala tout papa comment? Yebisa mama atuninga na koyebisa minoki. Blanchard azoya Pondani, capitaine à Londres. Soko longo kuna kende okina delivo. Kalelanga papa tout kanduku. Mobali ya mama Rose Mosomi. Toso kena pe kuna pe. Kende kuna yebisa yeke na bwa kolia na po. Lobi na po. Oyoki sana noki kosti de sens na ngate. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir maman. Dis-moi mon projet. Donc on dit la personne m'a Michel. Tu vas me boire. Bonsoir. Et bonsoir. Noko na bina ekolo mususu wa autala na akala kimwa za bina walinga tolo babongo ekolo mususu ni Papa Chimanga Patron. Bonjour patron. Oui. Ngoye bloco na utiko kitisa na moto. Zonso na kuna wewe ndio bloki. Na lobi songi sango yo. Patron ngai. Binadamu mazal. Binadamu. Azaleki na chambre na mona kina. Azaleki na chambre.
Donc, je répondre très bien que Binadama a dans la chambre. Na ebitenga Sami Mokili, soki na koyi kosala ndenge ni pona bino. Na ebite do na komi mutu na ebite. Ngana zate, mama na yo chakwa zate. Yo nde papa to chaka mutema oza domestique, ndenge na yo ki histoire umeli awa. Binadama yi place zate. Eyo papa. Kanye yo papa. Kanye yo papa. Bana bosakana ki bosakana ki mingi. Nebisio papa Chimanga na kozona kotindo une semaine. Ok do sala star. Et pas ya papa Atou Kandukulu na mbiza belvo. Mobali ya mama Rose. Monsimbia ok ngomona. Musala ya kiboyi. Po lingina bengo na kombo na yo. Musala ya kiboyi basala ngondenge nini. Yo zo kende na ndako ya nga. Sami Mokili yo ofadi soki wapi mwana yanga ici atiemi na porte na ba voiture ya quartier o ba check bana ba zemi et puis na zo na soko tala mama na fungo ba so pe courage ko bana ngai ke bonsoir papa Sami quel courage Binada ngai ko bimana bimika kana kina cuisine zile orange bimika ko sele leji ba Oso benga na Binada ba yo ndi mubatikela makambo ya shit yo ba katela o yake ko sa na lobi kama papa Chimanga pantala bimaka na porte nozana to bana jiwana danse 10 secondes mon nom. Noki. Ce qui gagne. Alors, Noki. Oh, mon nom, ça vous dit, la gagne ma cam. Mais le second a 20 ans, il va le faire. Ah, vous l'avez pas gagné, tu m'as gagné ça, Nani. Si. Na zone ya cuisine, na yo kaka. Bana moko, papa na vina peke nkai. Tu vas nani papa. Ah, c'est super, on vient de kaka. Papa Chimanga. Yo zadi mutu ya songi na quartier. Yo nde mutu kubetisa mwana oyo. Papa Chimanga. Yo ba yemsa ta papa la biso. Yeah, papa. Ba yemsa ta papa. No, chier. Papa nimbi sanga fondo libere. Ah. Nimbi sanga ntuka na bitu na salaire na ngoli. Salo kende pa na bino. Mwana oyo lukili ngambu ya munene lelo bakubete. Aboni ko ngambo ni nyao. Baza kubenga ye na ndako. Yiza papa. Wana papa na bango. Papa oyo asa Ni papa makufati. hivi ndenge tuvuke. Oh ndenge nini? Mwana na ngabu kende kutika ye na kibanda. Ero yo busube gari subu tinse galse. Oya zadi soso pemba ye bitula de ninyosi ya mbinzi. Papa Chimanga. Yebi sete na de na zala. Iye. Mama azo kila shima kama. Kende nane panda bilo kuya. Papa Chimanga saka na. Ndakela mu mabe. Na bino ndakela mu mabe. Kai Ngali ngasumuka bangali bangamu sikasi na ngati. Yote. papa. Soso pemba. Papa Chimanga. Boni bweko. Naza kuya patron. Naza Yo. Baza kubenga yo sari tikote ne baza kubenga. Chimanga. Patron. Dina kacho. Vamos con la sopa. Soso pemba. Sari kende panda. Akede. Uyebi patron toka bimi ukukamata ye mabe. Mama. Naza kubenga. Papa Chimanga saka. Uya kulikilanga inga. Abona ko soku. Ngibana kaba kutusha mabundi. Sina ngai ko kende to kende wa bilosi ni. Soso pemba. Soki balungelinga na musala yonde mtu kuna pesa. Palo ngolo musala pole. Ali. Soso kende ko kende to. Nyangoi. Ah! Mama shakwa salire no. Jeune garçon. Bolo wangu. Ah? Osanye. Nabi sibino. Bo sakana le pamo bo mona mo mbali. Que ça soit la dernière fois. Na ko kutona ngwa. Longwana. Ko kende te. Bondi ko. Nini na ngai. Abilo ngwana. Ko kende te. Longwa wana me. Yo ni na ko. Mama no sa. Mama na ngai. Okati na ngai. Benga mama. Boli boli. Kende nani. Boli na benga no. Ombe na nani. Jackie. Yo ko benga nani. Ozo. Sina ngai ko sima kati ni ozo. Ko sima kati. Ombe na nani. Ombe na nani. Yo ka tata na ngai kende ko benga. Ata kuya patron. Yo saka. Ndaka tata na ngai ko benga. Ko sima. Peti mukolo kumona lisuso. Akoya. Mukolo na kumona yo. Uringa mona ngana na bete. Boni boko. Akoya. Baza kupeksa yo ni kuyate. Ati muti. Nazana la pena ngai. Kota. Nazana la pena. Kote. Nasolo. Nazana la pena. Abandon. Mwana solo. No Jackie. Jackie ko na je parle. Na ko pas
nakokota te so biloko monsieur, je vais te faire souffrir, toi. Ce qui est là, comme c'est qui yo. Mais là, qu'on y a taillé na tête, ça fait que le la brique, nyama. La zone que fais ça avec biloko. Tu vas mettre biloko na biso tukenge. Tu vas vendre du soir wa tête, tu vas mettre biloko na biso tukenge. Non, pas de question. Tu vas mettre biloko tukenge. Tu vas vendre du soir. Tisengi ya papa nyama azakuluka nako kende tena kukende te basimbiye na kiboko alembiye moko selanga imoko na bimisa yo ubuye te lobi papa za makasha ndenga peti mo komo sakana ha yeso na longoli ya yo okende wapi na so yikilo mawa bana na ngai ya siko lingi ko respecter bo bana ngate ke bana yo na yesa ko bien yo so pe oza ko tete bana nanga mingi Keba na yo. Siko yo look la ngai makambu siko ngana luka mutela pona yo. Izali na kumona yo wewe. Nakana mama be. Nala kama mabe. Ngana la kama mabe. Je. Uza kulikula ngai makambu ngana lungo musala. Bana na ngaba ya kufutu kama bundi likola moyo ya pokwa. Siko yo ko mo ko tele na yo ko mo tele na. Ngai na kuiko tele mena yete. Mais pendant que nous sommes dans la zone, on va payer aux autres contre moi. Ngai na bande kusala kaka samia. Samla nini? Nous ne pouvons pas faire mon bassin. Hein? Pardon chérie, pardon chérie, Bébé ukomenda ko. Bébé. Wana mtakala bana mukuti yako mukuti. Mais il faut lever la bango, hein, Jacques. Lever la bango vérité. Pour combiner cousin, nous on a un ciment, on a fait un gars. De l'autre côté, papa, na iko fanda tu. Na iko fanda te papa. Na iko hivi sabini mwa. Wote wewe uye bisangaje bibi. Yona soteko? Ndio fanda kama mama. Kasi uye bisa isote. Ye bisa yebu. Na boy makambo yanga na sali tali. Etali to binote. Atika ngai. Makambo nganga na mobana nge etaliye yenda ko balanga. Hein? Papa. Na boy na yesu. D'ailleurs, le pas on a na teki na ngai. Oye bi bien que il faut bolongwa. Ozoni na kolongwa wa tepo na nini. Maman dit le pango. Donc on va continuer kaka boy papa. Pekisa José. A nyata lisu pas na ngai te. Na mona ye lisu pas na ngai te na yesu. Ozo ka papa. Non, c'est ma vie. Ça papa, il faut que papa m'aille. T'es na za lo bana papa malembe lo kwa na zali. Papa moni mokila leza ni kalobi. Soit disant José, moi je ne le connais pas.
soka zali cousin toi aussi moi je ne connais pas il y a pas de problème papa problème na ngeza nini ngai pour le moment nazalaka na mwana na osima ya ko ya tena sima na ngai le mariage écoute monsieur j'ai à l'époque deuxième république nga kuluba na ngai boite na nga kota na ndako na jumato mais kula tuzana troisième république yango wana mwana tuza kuto naza soki olingi mwasi azalisa batengu te bimi non papa na boyi te babimaka ngulungulu te se mabili faut expliquer papa yo oyebile mosusu na 2 semaines nazoya ata asisa makambo nyonso ntango ngai nakomi oprépare makambo na ngai bien cousin ya se mabi josé ayafinga nga na absence na nga abenga ngai voyou abengaka ndenge nyonso alingi papa moi je suis licencié moi je suis licencié papa et je distingue bon papa oza papa na ngai je crois tout c'est mabi alobi tikala papa quelque chose to garage pour na batu naza nango te na modele oyo bazukayaka c'est mabi ya nini papa ya pas de problème kanga porte toza pe tokuti ozobima toketi mpe na tili mutuka na bwa kuna osokende wapi yo ofandaka na ndako te opesa mbongo ake bana mike mike bazoyebisanga bazopesanga barapport ndenge ozokosa bana mike mike awa wana leke noidi nganga ye envoye mami ngada papa tozolekanga porte ya ndako tokende mpe na tili mutuka ça va naza mpe na posa ya mbongo te ngai mutu na pesi eza mwana mama ngai nalingi boye te ngai nalingi yo mingi ngai ndenge nalingi yo papa ta boye mwana nanga fo bati ngai nalingi yo mingi mwana na ngai mais pekisaka José nakata ndako na ngai kolobela n'importe quoi na bala na ngai José c'est ne loko msala tie ya ze izanga ndeni na puta yo mpesa José ya apali manje kuwana susu mpembe mabeya uyedi susu uyokulandelanga apha sinatekakana boni ndeni mwa bien nsusu ngamo ndenge nga na yebana bino bomona yango mabeya yo lubaka makambo ya vedite yango wana nadingaka yo nsusu na mutima na ngai ukuta umakanga tata nsusu antuka moni mama sosadiamu ngati nomoni nga awa juste nautaki nanga kote ya se nawatala bandeko so mwa liboso kote oyo nga bitele kwa yo teka kote oyo nakomela mpona meka koexpose quand même problème na ngai jour oyo nga naka pa bino na pokwa wana koyebisa bino problème oyo baji bayaka pa bino obi depuis makambo nga nayesa bino mama namoni bino bozwa biloka ala légère ti basakana nango te weza ndako ya mobali ya ndeko weza nakobani weza ndako ya ndeko ya mobali na yo te nabosana alors soki lelo oyo mama shako akomi na kati ya ndako wana akomi kodondwa nango kozwa mibali na ye moswali soki nani konani mutakisangani mutapembe ya kobotama sami mokili akomisi lupango wana ya ye nkumu na ye nani sami mokili pembe ya kobotama mutakisangani akoma kobeta mama shako mikolo nyonso na kati ya ndako kobunda kobeta kovumisa shako sotelonga ye mubangani mwana en tout cas tata lisusu pembe na telemi nzutu ekomi nga na mpasi tala nga naza kuyebisa mobadi nanga mipiku kene na ndako bimisa mama sako bimisa sako mobadi wana komene samuel abimisa yadingi kubimisa ye te tala makambo ya fami ya bato mpo basumbaka te lisusu pembe soki basumbaka makambo ya fami ya bato melenga si nasumba makambo wana nakenda kubimisa sako no mobadi wana kutisi ngai ndeko na ngai ya mobadi akufa atikaka ndako nga nabenga na mwasi wana osala bien ozaida bien mama po ozaka vigilant ozokomwana ye mobali no mipiku ndeko akufi atiki mwasi na bana toboyi te asalika meloko bien agarde bango mais mwasi wana akufeli mobali azwa mobali mosusu akotia na kati ya ndako wana oyo mobali akufa eske ezalaka te ngai mipiku no mikolo nyonso toza koswana naza kuyebisa yakenda kubenga na mwana mobali wana ya pembe babengaka ye samuela oyo akote dibala nkuna nayebisa ekende kubenga naye mipiko aza koloba nakotinda minkanda na mboka asonikaki mukanda ekendaki deja na mbuka ngai ndiko na ngai
atindi mukana mboka atindi mukanda na mbuka bafami baya na mbuka ndeko na ya mubali ya utamboka aya kubimisa ngala bingai na bimisa ndiko na ngaya mu mwasi andiko na ngai na benga na mai koma kutelengana kwa koti saka mubadi ngai na benga na ka tubenga na sako ngana dinga ka sako telo mona ka ngai yawo zele stiko likamoka bayoka teza batu bayoka tala batu mboka bayaka na kindoki ozokomwa nzoka idenga na topesa ide mongo ya bien lelo ko so lipango na ateki yango biso misubi to kobiki na bongo na ko sata commissionnaire ozokomwa na yebisi mi kana sima wana susu na yebisi mi fiku toteka dupangu wana bana mibadi bateki dupangu basomi dupangu na malueka dupangu wana leki munene sako akoki kovanda na dupangu wana te mama sako azokota mibadi mama sako azandumba azandoki ngai na dibala wana ngai pe na buta te lukula nga na buta te na yoka mutema pasi ndenge sako azana bana mibale batikila enda kwa munene batikila sako di lupango nsusu zwa oyo na kolamba ta mwa losa bulai banini soki mwa uile ali otili ngai mwa ndembi mwa biloko mike antuka sako akubima na ndako wana lupango wana ekutekama sako akutekama lupango ekutekama nga na kombola te nde bino bobatelaka ye kuna nga na batelaka ye te nadingaka ye te nga na famille na biso na famille na biso nga na kosepela biloko wana nga moto akosala biloko baja pampa manana kata famille na biso aza te okomboana udia na nzela ngai eloko ezobomanga makasi nde transport nde eloko ezobomanga pena nani akulefisanga transport bamama bato bazali awa te yakulefisanga 100 franc kona kumisi kono na teki te zila tata yo opesi sango malamu okoki kokende na makolo te zala na defisila opa nduku na ngai apesa o 100 franc bongo na kozungisila ye tala soki nateki na kozungisila yo 100 franc mama yo moko yebi ndenge tudefana kaka na wenzi baye kopesanga sango malamu pa ya nsusu pembe tata kaka ndenge oyibisila sako akozala na dibanda sava antuka ngai ndenge nayebisi yo bobunda mpe na shako abima na ndako wana parceke biloko mo mbali nazosala na ndako wana akomisi yango ya ye achende mpe mivoir mpe mibuku ya lupango achende kombo lupango na se wana sako akoki koteka mpe lupango ekoki kotekama ngai mipiku nazoyebisa fungula mesu ngai naza mesu kelele ngai nalalaka te kende malamu nsusu pembe merci nadingaka yo mpo ya kopesa nga formation malamu nga aza mwana na yo obuti ngai nga moko apres avoir kobota ngai mama akufi otikalaka nga na yo ofuteli nga baklasse natangi ntina ndenge nasisi lelo oyebi ke moninga mosusu mpe o ngai ya motema nazalaka na yo natamboli na ye ntina ndenge tosisi baklasse totangi na ye mosusu azali te apart ye kaka sami mokili oyo oyebi camarade na ngai ya motema mais soki ozomona lelo ngai na ye mwa bacomplication eza na vie mpo ndenge nazolinga na explike ye makambo eza ta mosusu ndenge azolinga explike ngai te façon ngai nazolinga azovivre ekomi neti ndenge azolinga lelo te sami akoma na mama shako bayebanaki na ye ndenge nini mama shako wana yo ozoyoka mama shako wana aza ndenge nini aza nani mama moko oyo mobali na ye akufa kala atikela ye babomengo atikela ye biloko sami aza moninga na ngai oyebi kaka papa yo oza papa makambo mosusu baverité na biso tokoyebisa yo te mais so nakomi na point ya koyebiso parce que ekomi bota neti conflit entre ngai na sami mama shako mobali na ye akufa atikela ye bomengo aza na mapango aza kovanda na bana na ye mibale binadam na jus d'orange mais lelo oyo sami ake kondima kofanda na kati ya ndako ya mama wana na bana na ye wana ye na jus bayokanaka te napesi moninga na nga toli ndenge bapesaka toli ndenge nyonso mpo moninga na nga sami acomprendre mais alingi kocomprendre te ya moni ndenge ake kovanda kuna ake kotaki mario esali ye esengo omonaka nani bijou alele ayaka omonaka ye mpo na nini nandima kokende ovanda mpa na ye te mpo na boyi nabengama mario nazozwa ye na mayele oyo otangisi ngai mwa ndambo ya mbongo na ye oyo azalaka nango jile nano nadimi na yo de complication nyonso moto azoluka mama otusami papa alele bijou ayaka awa obenganga moko mosu na nsima mpona koexplike ngai ke wana aza mama mobimba eza vi na biso bagene nakoyebisa o nyonso te mais aza mama moko oyo aza na bambongo na ye aza femme commerçante amonaka asalaka bafere na ye ebele mbongo na ye oyo wana ye azalaka nango wana yango oyo nga mona nao nazoprofite nango mais surprise ezali yo oza papa na ngai nakobombela yo te oyebi kaka mikenda na fiancé na ngai oyebi kaka mikenda na fiancé na ngai ye wana nde nakobala mais erreur nga nazoregrete na sami ake kondima kokota libala ti epai ya mama shako mpo lelo oyo babenga ye mario posiko nga na sani yango mwana babino oyo ibaka te bon ye moto apesa yo mama mobimba wana bon
ndengo lubyao seka kota pa ya madio wana papa nazoyebisa yo Sami afandaka kuna epai ya mama Shako. ya mona tala yo po ipaka te no ilanga ulifiti popili ngambe ya londo lela shanje bakamaradi azawa na putu tala ponto fuba buka ndambo bakot tala zadiao mukolo na kumona Samuel na lupango etala viji malongo na kufita kasai na jete kasiye na tata na bangu dadi aye kugani nanga yao amona ganga leki tala kwa papa no suvale nanga iza kukita pana buta yo ngai nayoka toli na yo uyoka toli mama ubuye uzana mama mudinga papa mama wana eza baprofit ya vie nazwi baconseil na yo baeme tumba bapesi nga baconseil bariki kenzo na poto bazobenga nga ere nyonso nazozwa baconseil bosuko naloba ndenge nini papa soki Sami ake kobeta na erreur ndenge wana papa eza makambo na ye etali ye mosoko na mango donc fo kotaka nga na kati sikoyo ozokufufukila ngai nazogangela yo te papa nazoexplike yo nde problème ndenge ezali Sami aza moninga na ngai me ngai tokobebana na ye ndenge wana te naza na rendez-vous na ngai nazokende soki otikala na ndako tikala ngai nakende nga na mamu na ngai mosusu fo yibaka bitwidi na ngai boniko mbese yo kanisi pona mulai wana mulai pambu kusayangila kute ama ngalali na balaka mama na dino okundima te mwasaza kutanga mafuta Méchant comment et pourquoi? Ma fille, c'est délai, vraiment. Des jours. J'enlève d'abord ces trucs. Non, il fait très chaud. Je suis bon, maman, nous avons un problème. On a eu ça qui est un peu de sa lettre pour. Maman, vraiment, naïf, ce que je leur ai dit, est-ce que bon, ça va, problème pesant en route, hein? Comment le bec a tout à la caille, Bo batela ngana ndenge ngai esina ngai yo ngesina ibisa okie yo ndi mwasi nanga ndako o nyonso wano zo mona mama sima biwo na ndenge ya zano kati na mtu kwanga na kubali moi je me bande simité Somi tu sais quoi Somi tu sais ce beau petit bébé là il sera belle elle sera fille hein sera un belle yoga na kabelo lisono il y a 2 semaines fani na mama wana mpaka wana mama oyo. Ah non. Ne l'appelle pas parce que tu sors avec. Non, yo kana ebisa. Na ola ndeka ka mboko oyo kuna sema kama ngai. Yo mama na contribuer mingi. Tango na ebisi yo bijou. Makamu mususu ngana mona kana chambre neto na mama so na ebisi yo mawa. Soka bandiko là. Odi kana 3 games. Tala libumu ba cordé on dit que oda cordé. Ah ngasa mi tout ça parce que nazalaki na mboko te ngona zwaki tana ngai na Alexa pa mama wana. Et puis bah nana yes tout moi no abota chine ba te moi nana so ba changer na maternité on a ça moi nana yete moi na mombazo on dirait biki et ba biki moko boy elle a technique so tu beta et bimi dans la famille tu sais que c'est ça donc il c'est yo ka tout ça là tout tu ba ndenge ni tu pour bonjour maman bonjour bonjour papa voilà moi qui kana na kala na tuni yo bijo ngo ndo sa bon course na santé qui te vraiment maman bonjour maman na bijou mais ngana bitu na yo denda ka deme mo na denda maman va bien toujours là donc c'est bien wana yo ko zonzo tenete yo ko zonzo na popo bana yo akolia oyo liaka wana olia neti de mwato ke olia na kisuka pa ni koleta na olie 3 plats frites bongo oli koli ka munene te yaka ndete ozane mukonda mais après tout ça t'es basi apoto moi bika bataille mo donc munene to lika basi akwete nyota mama zali nyota mama zala photo ça tout dimanche après église hein après église dimanche siko kama nanda bon tu comprends pas ta femme je sais pas ça je tire dans mon place tire dans mon place j'arrive hein namba bloc wana bien ile kama ngwati ah mama usimwambie ile mambo tu na kwa vile unaikala unaanza kusema sitamwambia hata kitu sitamwambia hata kitu mtoto wangu
bien pour nzamba bateli to apesi biso souffle de vie en plus de ça na kosana tout na yo dernièrement problème moko eyaki na ndako moni ye moko akoti makelele nangi na tuna sikoyo yango nalingi na tuna o papa na ngai balobaka soki omoni lisu moko eloko ezoyana lokola soki nani toboki te ifo kebisa lisu wana après na kotuna yo apesa biso mbongo mpona mamba lisu osali yango déjà apesa nga mbongo na hôpital mais je vois que ça va ok bonga ntango biso esalaki basheke babotolaki bapareil na zando otiaki yongi osali tobunda babeti oyo likofi na lisu en tout cas esala yenga mpasi oza mama oyo aboti mwasi onga azobima ne lelo chaque fois so oza na problème fo na asala intervention mais wana ele kaka introduction nayebi te continue likambo babebisaka mpona yeba poso nange ezali ke natuna yo boye boza ndenge nini na minada binadama nazalaka fiere to mama na bana wana ezali binadama na ji baza bana mpenza oyo ngai na koliela mbongo po binadama malgré je azokola na marke na ye me baza bana moko boye na famille fo obota bana nyonso ngai nde mutu mama na bango mama semabi atikelanga libeli toza na ekart ntango papa na biso na mama so aboti mama semabi 5 ans après baye kobotanga sami moki donc baza mpenza baniese na ngai ya kosude te baza mpenza bana na ngai papa sami nalingi naloba ozoraisonne nini mpona mwana na ngai primise mwana no primise bien bijou mwana na ngai mama na ye primise ko ozoraisonne nini donc eza kaka ke oye ozwi ye boke botamboli bomeli masanga bosali bamakambo na bino oye kozongisa ye mpo bana mwana na ngai primise jamais akotola mwana na ngai bijou plus pardon mama tuka eke moko nasepela no mingi mpo ndenge oleki nkombo na yo mingi po bijou mpe chaque fois ebisaka mama kutu alingaka ntango nabotama babengaka nga mpe primise nde bijou ebisa ye ngai mais problème eza boye mama otuni yango nde na moma moko ya bie kaka juste makambo tosola ya bijou yango si nasola na famille na ngai omoni ngai naza deja motu na sisi baklasse na université nasi mpe na banda kosala mosala na ya na mwa bozwi na ngai ifo na bala famille na ngai tu bayebi bijou basepela mpe na bijou. Donc si Dieu le veut dans 2-3 semaines, nous allons déjà l'être. Comme ça, tu as tout bas là. Il y a un gars qui a fait la théorie. Au moins, quartier, na bino na quartier, vous faites des années de mon côté. Mais na quoi biso eloko moko. Oyebi nzembo mo bayemba. Na mesana nga kosona te mama bono konyoko. Bala sali yo. Mama nazo nyoko loko. Bakake te boy bakake beta. Beta ndenge ni. Manzaka na zoto to bota bijou ngai nde mutu na lingaki mwana no bijou ngai nde mutu nazotia mbongo na ngai na bala bijou mama nakoki kokone ba aventure te age ozasu age akosakana te zala calme dans 2-3 semaines nazwa kozwa mwasi na ngai Allô Edo, ozapi yango bandakana na mpenga nazozela yo vraiment ata yo moko mponi ninga kopesanga kaka mpasi na motema boye ko okomi na niveau nini sikoyo na change na ngai tobima te boye te moni basurprise mosusu ozombi elobela yo mona pare moni nalingaki kaka operdre baidité na yo oyambanga te na yango na makambo oyo osali ya nini tala ya namoni il fait 18h moins esali nini toyokana ye nano oui toyokana ye bien sûr na 17h mais nazalaki na problème ya batterie ya pareil mwa moke ezalaki lobat alors il fallait nazela peine moko ezalaki en direct de France gi mombeya masalanga oyebi fala benga ngai afuni ngai état de santé ya bandeko ne tu bajo mombeya bashuna atuni ngai bango nyonso santé na bango eza ndenge nini bamignon garçon tout le monde sikoyo nazoya ozokoma mbala moko na imela osi likolo yamba ntanga oyambi ngai te yoka na ngai ata bino obare bangwana edo ozorespecte nga te na oyo nyonso nga na osalela edo mbongo nanga tala bilo na osoma tala ndako na nga ndako ezosenga mobali azala ozomona ndako ezosenga to mobali azala te fe kutu ndenge ezane euti kozala na pana trop c'est trop okotangela nga mpe chaque jour so nayimama bato no bambongo bato bambongo te nga mpenza na baconnaissance ya bato bambongo bato ka bajise darti baza bato bambongo bajo mombeya baza bato bambongo après tout otangela mama bambongo ti wapi
Edo, babongisa on a vu des gens bongisi au boy. Mais non, ce que bongisi c'est pas ce que Zolu l'a dit. Pas jusque là, au comme comment on est là. Il faut respecter rendez-vous na pour na za mwasi na o. Ce que nous sani, il y a na place na. Hein? J'ai eu des contretemps, ce n'est que normal. Tika na babilo ko na bijou. Tika na babilo ko na. Na so ima contretemps, ce n'est que normal. Tu t'apprêtes, tu t'obimato kende c'est tout. Un mot, il y a une discussion chaque fois. Un mot, ça peut emmerder ngai. Ah, Sylvain Kassa de comment tu nous l'amènes, nous avons d'abord de ngai pour nani ni boy. Chéri Vanda Sylvain. La table la main et puis on s'amène, c'est tout, on se casse tout que nous nous place pour vendre à moi divertissement. Ah, bika kapo na linga ko mingi na longo likanda weza motema na do na vina na mona mobali musu na ko lingi le ko aider ten shira ah ça non difficile ah ça mon a bloqué on a toujours son aïe au tchenga na air tendu si manango oui bika ça il faut ça la bien aller moi c'est ça pour tout va ça zu on ba na ngai funa ça zu ati comment dire bien na mona na mtuzu na boma mutana bambona na kanga mona kanga yo c'est quoi ça na ta bada kotina ta bandi ba boma mutana ngona mona na mwasi ba enlever de ba mona suti na bambona na te na manger mais coupe les habits na mona on prépare pas couturière il y a sœur nanga ishuna ouais shuna ngombe na mona pas tout na bilo kabuya bon moni boutique na fungola na victoire na do ba bilambe ka ba bilambo ya milai ba transparent ba pantalon moni o mona ba griffante do ba bilo na ina ngoka yango na tiango na ba oza loyer sikoyo eyika sikoyo ndina oteka bo $100 complet zamba mona pantalon na ça boye do yo moni mto compliqué ko yo moni na femme da fait na telo ngam ko yango na sa usibo fungola otozana na poli na sina fungoli kala na fungoli na pesi ba tepesi ba na uza temps ya komona ngo to yeba soki chéri to bima ko OK that's ndanga ani la ngeza soin hao kuna femme d'affaires mbongo na ba paya bazo ya pamba yango ba sucre osombela ngoni osaka so omeli gorge moko ti osombela ngoni sina ile ya bwana kwa kama nani na parti te ukutika bato babanenye te Bonjour papa. bonjour Non, le cas monsieur Sami. oza koluka mese same asikota papa Te papa nakota te naza pressé te natemisi mutuka mabe mwana kota eza te na pressé mingi. sikoyo nayebisa ye nani moto aza koluka Yebisa ye monsieur Dival Bumaja. mese deval dimava On azalaka na poto. Ye moko ayebi raison nini na ye awa. patron excuse patron Te nakota te. alobi aza na besoin ya kokota te po aza pressé yozela ye aza koya Monsieur Sami. Ndeni ko? Comment on compte pour quand on a pressé na temisi mutuka mabe donc eza chez yo okota na yo ah bon bon nde tosoli na telefone oza déjà prêt na mbongo wana tout est prêt naza prêt mikanda lupangu yango aha donc Chimanga patron kipe mosala kuna ya nsima kuna okomi wana otali lupangu opesi ngai mbongo mbala mo napesi oyo mikanda ozo kopwana moni bino bato bozalaka mingi na belgique bozalaka direct ngai nga okopere mingi na bana europe mpo bato bakote mosusu tu bato bafanda na afrique okende boatambusi nga purete bamona mbongo eza te lupango na pesa ya yo lupango na ngai lupango na ngai mosusu yango naza na mapango na ngai ebele ngai nakendaka poto bakosala bava edie nakosolola mambo ebele napesi confiance tokota na voiture ça pas de problème benve afongola portiere na yo soki Chimanga
Yaka. Papa Chimanga. Yebisa binadamu. Hein? Madame Azake. Yodo tukali mukontina ndako. Mutu libanda te. Jiro kola lali wana soka lambi biloko wana binadamu lambi biloko wana. Ji ali atetile mama na boya. Lokola ya ngosa musala ta monike mbongo yanga. Ezala ya ye. Azele pa bala saka na mbongo na. Ongane ya lobi. Merci papa. Yebisa binadamu ndena lobi. Apesa ji biloko te. Patron. Pona mbongo ya mwana na ngai ndenga. Okosenga mbongo lena so bima na mupaya. Wana banike na futa na yote. C'est quoi ça? Stiko bandiko lobi saka kabaka. Bali ba kumsala. Lelo ili Mama message nous voyait du bien dans le zone. Hein? Donc il gagne. Tuko kindi boy. Mbangwa nini papa so kimisa kanga mbangu. Efola ke mbangwa na. Ukupa kupesa mbongo te. Yani, ye patro sukoyo oyo asomi mpango. Akoya lelo. Akoya lelo. Ya fandi na Belgique. Zana Belgique. Ndani aza mutu bakumusomela lupango ezalaki ya mwana na ngai ayikuzwa bordezi moko ya mwana mobali ayikukotile mario mwana sikoyo ata nini ayikuyinga ateki lupango ngai na yibi mais siansi patro dival vumaja oyo asombi lupango oyo soki azalaka mutu azala na mutema diabo nde abengani ngai te omoni ngai nasepelaka bato mosusu bautaka puto omoni neti yauti na belge kuna savoir vraiment namoni asambelaka mingi vraiment sambela pianga lumbako mwana pardon pianga lumbako oyo eza otie sima oyo te oyo eza sima ngai namelaka oyo te omoni oyo ngai nalingaka ngai mpe naza na bana ndenge nazali boye bana kasi na ngai baza na putu oyoka eriki paka oyo boyokaka bamusicien bakobwaka eriki paka mwana kasi na ngai o nicole iyefa mwana kasi na ngai bokilo na ngai eriki paka abali ye oyoki mais j'espère motema nyonso eza mpa na ye po aluka ndambo ya lupango susu asombela ngai mais soki patron aye bongo bani papa makaya alibi merci ndenge olobaki ti moko bopesa ye mai bopesa mai en tout cas papa dival me ali kuyebisa ngai mpe ye siako atekeli ye lupango te koma siako makambo asali oyebiki adeceptionne ngai Ceci s'appuie sur leur char et cela sur leur chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel à Bethel. Apôtre Mbiye Moulaya, la flamme de Dieu, Saint-Ignace.
tala ndenge okimaka mbango epa na monganga si ya tonga oyebi ete maladi mosusu ekendekendengo na tonga te ozalaka bele au nom de jésus christ o moto akangwami bato mpe bakomisi nzambe alleluya ntango ya pasi na yo libomokolele lela na yesu emobikisi ya bato akoyanola yo sala soki ozali moyenge bene soki mpe otosaka oliloba na ye olosambo yango ya solo ekobikisaka ekokangolaka bamalade ekomeka yesu totala soki ya solo yesu kristu akofungola yo nandimite 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 sois pas dit mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil ta vie oh quelle puissance oh pasteur Paul Nsungu moningu ya na nzambe ndenge ezalaka makambo mpe esili na yango yango moni marceline kimibi akangama na yesu eli azalaki na nzoto na makilai na mosuni lokola ngai na yo olivesi na ye kasi abondelaki nzambe mola misato manoka enoka te nzambe mpe ayokaki ye oni bakristo ya lelo tozangi molende mpona kobondela epai ya nzambe kokangama bomotolela epai na yesu ye akosala mpe tokosepela na bomoi ya biso aza nzambe aza nzambe aza nzambe aza nzambe aza nzambe aza nzambe ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux nous invoquons le nom de l'éternel à Bethel Pasteur Ignace Numbi mokolo wana na ngomba na Golgota bielobi molili ekwei kutango nga na zomi na mibale kinongo na zomi na mitano oh mabanga epasuki mabele elingani somo basantenier bazalaki wana bagangi assurément cet homme était fils de Dieu Azanzambe 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 tunayukula batwama ngudi bakamaladi ya kukwe mwana wenda umbanzange mama tunayuvula batwama etatao mama binawakana baba kwesikowele mipiku kowele wisisi semeki sosa mambu simiki la mère kitangana na kende kitangana na da reta simiki katika nkie kitisa yaya kitisa c'est quoi lui pas que le matin que ça usende na biso ndugu na biso na kama tie na nzila ana una
ya pisa imbungu kuya na proletari zilana nanguna ya sasa dia zilana semeke kwa wedi simiki ndengo moningana sana kiese mwaye simiki na ngai yengu katika nkiese ngina za mama mais sana ndo kinaza retard nanguna vingila mais ozo misanga boy nanguna vingila ndo ba faire nanga vingila fio yango bino balumbila busalaka kaka presse boye pone nini ah pesa mbongo papa ngana keni na sana bino balumbila busalaka kaka presse kamata mbongo yango kamata mbongo yango wa ah mais zombongo na wanga na witi bana ipente yana bo zombongo be zombongo na kama nako soko witi ipente fo ya kuswanisha batowa ha ne bo pesa mbongo mukete udingina batu na yo papa buni papa mama na witi musika ukana kimakuta mitano na pesi dia pa buni kopa mais tata nanguna sunga na memino ale wana bebela lupa yo yibi komuna ngai nanguna koma kwe situkutana ndago yo nazakulu bana yo bebela lupa ngo zakuyukata Bonjour papa. Bonjour. Wapi tata? Papa, ntango na tata boye na sima. Papa eh! Papa! Yo wana papa. Yo! Papa eh! Attends, je sais que tout ça musani na sima keka papa ni kamoni. Papa Bibi. Yo eh. Na go pesa mbote. Kana sengi yo mbote. Siko kukamata na wote. Wala na. Ba. Daje. Ndengi na zajawa na za pre. So gibi tumba bandia. So gitu yo kan tema kambe. Dikamoni. Na rubi ndengwa. Kitumbo yani? Na rubi Samira. Daji. Nakoyoka bibi. Mwana na yu Samira. Azakuyoko. Azakubebisa mwana nangai. Yo uzwi makambo yangu ukukotyangu. Olubima beponya mwana nangai otindi Samira ibisa ngai. Sikoyo na yeki mbona meso lubanga na yukangu na misu nangai. Mususu bakosaki. Lubana lupina misu nangai. Bidi. Namoni. Bidi na iso makambo. Kanga na bino tika. Bidi namoni oko saba ise. Oyi oko chola ngai. Kitu kachoma mbepande mwana na mtakamati mwana ngasami apese mamu mobimba wana. Namba te. Oko bapeki no yo utiko ebisa kwa. Eloko ninga. Oko sanga sambe. Alubia na mwana Samuel na Dwali na bande ba mamadi ba. Ngapi na bino mwana na wana Edo. Na Sami na bande mamadi boso. Dwali Samuel ko. Na bi mwana Edo mutabanda wa pamba mamata. Siko za kufufuka pana. Na kufufuka na yuko. Dango lubima baya yuko tuna yo. Faluwanga na. Alele tela mo tela tatu minga mama te. Na minga mama te. Usaini na. Na kusayo kote. Na bino soko me soko fungula ka. Na kusoto za mpango. Makamu baby. Na de baby. Angu. Luguna sapa. Okusayo kote tela minga monga mama te. Papa. Man. Bidi. Kanga muno. Kotoi bat bakabula bitumba zaidi. Papa, utuza mamba boyo ko papa. Na bino tika kusayo kote. Hebu ni bat bakabula bitumba zaidi. Okusema mwana ya nani? Okusema mwana ya nani? Na bino longola kubia. Hebu ni yokosa. Hebu ni yokosa. Okusai. Hebu ni yokosa. Yo ngusai. Okusai. Baba, oko mwana tiba ko kuma papa. Na bino yokosa. Tena muntu eminga mungana. No, sei mundi muda boliba leo. Papa boni. Ye mwakala. Na sasa ina mwa misera mna busy. Onio, mwasi. Azali. Didi. Meaning peu plus que Pour ta voyage, mais on a dit ça qui est ici 3 jours on a zonga. On a commis un aéroport pour la mais mpona makambo wana ya biso na mbongo tala kaka mikolo oyo bamarchandise yango ezotekama mpenza te ezolekana te mais montant wana toka pour le moment eza na moti so oyo oyebisaki nga dalavance ata nasomaki moteur oyo ya nini
mpona tia na ngana na nga na polisi coupe projet yango na sikoyo mwa mbongo nyonso ekendaki mpe kuna nazofungola nganda nakobengisa yo na mwasi noko mbongo mpenza ntango eza te soki opesinga liso une semaine na mais oko ozokende dans 3 jours yokende kaka na eyelanga mpe bamarchandise oyo ya bien bien omoni oyo eyelakanga liboso wana bilamba ya bamesa ya bakondo nde natekaki kaka bafleur oyo ewumelaki te sini bon namoni sikoyo marchandise oyo nakoki koya nango te namoni nakoya na babijou nde ya minene ya qualité oyo olinga si yaka nango mpo naza na bakamara nanga mingi balingaka bijou oya nango mama sumbe esupika bapareil kuna te bapareil kuna bobenga bamakambo na bino Bonjour maman. Sio. Longona. Jaki depiolani obala nani. Stella ngalula. Mori ke para baki na Dubai kuna mikoro bala bibi bakumo kenti Dubai basomi biloko bayena hoyo kasi ya utipotonjo kaba. Batango tango mama zo solo. Yo ko kutendo sa usamu susu. Hebina ofandika utema to ina masolo onigeza yayo biloko nyonso ndenge bozoprononce yango lisusu te ifandi kaka bongo c'est pas bien ça olinga koloba malemto wana moni wana bana quartier na biso bana quartier na baya moto mesani na bango kwa ngana ndako na ngana quartier bana quartier nyonso na sepela na bango bayaka nefisi bavandi na bango balaka Excuse maman. Utiningana kalinga poisson na cuisine, tangu naza kubalula na moto boye. Na moni poisson msisa funguli misa sana mulingana bandi mbangu na yeko sineleo. Ene kulia ibati mangayo. Ika yake ni kulia yi. Ene kulia ikisi. Mama mobali na moni na beta batu wana na. Kana basanga bana kaka ya. Alupamu. Mana kasina bisoba ya mingi. Basepela mingi kubana na bana. Yunde ulinga koloba uzala kwa sangu ali koloba na c'est trop loba uzaka mena mwasi na yo biso nyonso tozaka na mwasi na bana tozaka makubati ndenge marchandise moko ya bien nateka marchandise oyo emumelaki te kaya biso ti sikona ezokende te oyaka nango nazomona kaka ifo mbala nsima likelanga babiloko so biloko ya kitoko ezali na magasin eumelaka yango te ezalaki kitoko me nazokanga soko yo osombaki yango epai ya bato moko baza mituna bango makasi mingi mpo ezokende te ondenge na bana te ondenge na mwasi te nga monakendaka kozwa biloko bi zoya na fushete kuna so elutu nalia yo okoyo ya mbivu tomona lekinga na valai soki nani bozwa nde ba 3 hectare ya lisolo awa ngai mama omoi liputa na ngai nalingai nalaga toto sami alati yango tonton sami alati yango liputa oyo yo tosomba bianga nasombela mwasi nanga bina basala balutu nalia komi kaka donc ndako ngoko bakoyamba bato nyonso nyonso lelo ayi ya tongo mosusu aye midi mosusu aye poko aye nga mokolo mwasi tozanga te kosola na yo te bato so ya bape nazomona mpe eloko mo te ezolakisaka mutu c'est quoi ou bien sami oyo aza gérant na ngai te asombelaka nga biloko kuna na Dubai na Dubai nazalaka mpe na biloko ya géraka kuna epo asombelaka nga marchandise kuna atendelaka ngai tika mpe mutu ozoba nini binana continue koloba songa nazoloba nakombuma yo epuis zelana naza kolo ndako nakoki mpe kolala nafandi nazolia kolala je suis chez moi nakobanga mutu te nobanga mutu te il faut moyebaka mais c'est puis nde nazoloba boye je te donne 5 minutes lukokende nga nasola ya mwasi na nga fournisseur ya nini c'est quoi ça kanga mlomo na yo bon mama nga namoni natiki bino papa kipima papa nje moni
ndenge omoni ndenge wana awa epai na biso ezalaka kaka boye wana azali mwasi ya mobali ya mama oyo oza komoni na patron same aza kokosa oyo mwasi na ye mobali na ye te mobali na ye ya solo nga mutu nayebisi nga nakotisilake biloko ya malunga na mapangu natekaka naza komesa monene na bamercedes nyonso nga natekaka omoni oyo ya mobali oyo sami aye kokota mario epai ya mama koma aye kokomisa neti biloko nyonso ya ndako neti ya ye akulungwa na mama efort de rien bonye papa tune effort de rien yeyo akoyebisa yo makambo nyonso effort de rien ngai capitaine de la version timanga naza koyebisa ya papa indien aza kotya tembe nani patron oyo sami azalaka na ndako mobali ya mama sham osilaka patron na yo kasi kombo oyo bapesa soki patron na ngai ngai nayebi patron na ngai akufa effort de rien okompanye papa bokende kosolola ngai naza kozonga mpona esala mosala papa bongo yo nani nga papa lisu likolo na lisu papa lisu likolo na lisu donc deux yeux donc misu mibale écoute neti ya ngai timanga effort de rien papa okende maleme na explike yo onayebi so vérité ya lupango oyo ngai nake kurapidité nasala nani mosali rome eza te nazwi occasion ya kolia lelo effort de rien ntango tokutana sava tala omoni pro moko bino boyebaka te na ngai mutu mosu akobe bisolo baaffaire no lokola maseki boye ozokomona bashako baza bamere moko bayebani basali bakombo mais biloko basali na kati ya quartier ezalaka te mobali omoni apeli wana banzela nzela na motu na ye nde mobali na ye auta na bangomba soki omoni mpa na bango oleli aye akotani libala pa shako tala shako ndenge azomene bana na ye et je ne pense pas que mbongo na shako akopesa ngo parce que shako akoma dirige pa ya mwana mobali wana ozo comprendre yo oza papa na ngai nayebi te kokabela nga kaka nayebi te kono nasengi oka kokabela nga te mais ndenge na explike papa na kati ozo comprendre déjà ozo comprendre olandi na ya alors ekoma ndenge nini chaque soki azwi babiloko nde ya koteka mpa na yo aki atie na magasin mwa mbala aye agéri azwi mbongo wana kasi alingo babiance asali ba n'importe quoi c'est posé pour la chaque est-ce que ntango yo ozwi mbongo ozwi mbongo bapesa mbongo apesinga mbongo te apesa mbongo te chaque komi kokwaya parce que mwana mbala nyonso ozokwayisa ye bakebeli kata quartier oyo balobi mapango nyonso oyo balobi chaque mama mokolo jeune garçon nayebisanga ya pembe ndundu nga na bia est ce que yo ozwi mbongo ndenge oza ndenge wana nazwi mbongo te bafuti yo te bafuti nga c'est pour te dire que eza kaka yo moto liboso te Fiston Malula l'immortel ayaka kosenga mpe mbongo na ye azwa te Akim Prince de Lausanne ayaka mpe kosenga mbongo ne azwa te tala bato baya modele na modele bayolani Malula baya kosenga mbongo bazwa te papa yo oza moto liboso te oza mpe moto asuka te ozo comprendre mpe nayebi ke banyongo koya lisuku bakisama ozo comprendre papa na ngai nayebi te kokabela ngai mais napesi yo kamami baitinéraire ndenge nini okoki kosala yo na makambo oyo bapekisa oyokaka te mpo nini nasali nini bapekisaka osali nini oyo ezoloba oyo eza makambo teli yo oyebi nani mutu ango nasono oyebi alozoloba nanga oyoyi ye oyo ozoloba wani kokani na oyo bato balobaka na mokili oyo namoni na lukilo transport oyokende nayo lava papa oza mokolo respecte na gaz oyo ozogangela nga na zuluba papa kanga munoko nyama oyebi lungwawa antene ezala mbala suka namone yo yawo oyo zoloba bongo nini kamelani yo nyama yaga lisusu ngani tusise yaga lisusu nyama soko osala nokubete yo soko ozokontinue nokubete yo yaga lisusu okumona nabete yo mopiko makala nyama zoba ilongi efinana lokola mabunja masaku yaga lisusu okumona yaga wenamone yo yaga oko Kandega zokende mabuti mapate mapate yakutele maungumuni ndeni na kusala yo
quoi? Papa. Nazana. Papa. Nazana ni. Oza papa nanga. Eh, Samia Zana. Un grand frère nanga. Eh, nena bote. Yo. Eh, kaka niki na bisio. Bino ko nyose zana kanete zo kote onyos no ba. Sala ngo oko. Na osa. Ela ko sanga ngate. Ngate atena yeko atakiti mo kezate. Tere ina ko. Yes, Samia Zana ni. Azana ni. Papa, kasi ulibalo. Na bate bondi. Je mama wana mama mo bibaka ngamono yangai. Yoko ninga nsalo. Kaka niki na bino toko tena ka. Na ela ko ta mono ebinga mama te. Ebinga mama te. Ebinga mama te. Akili ngati. Eh, papa. Bonjour. Bonjour. Oui, papa, vous avez. bayebisi ngai napesa ko motonga wana ya mataka bakamara na ngai na balobi okokisaki yango te nakokisaki ya rendre ya compliqué nasele ordene bazaki yamoso mosusu ezani mais mosusu ezalaki ndeni bapesi okomande ya 30 yo ti baoleve corps oza nao na 18 bato mosusu bayekolata yango nsima eza bien te soki nazotinda bato mpo olia mbongo Sami, oui papa. Qu'est-ce que côté c'est que vous y a pas? J'ai mis le roulis de la série pour Yotan. Pour le lieu comme mon tout monnaie. C'est que la ici à pas manquer. Frère, je m'en vais dire OK pour elle. Alors aussi pour même pas il on va pas dire on a comme maman quoi. Papa tu m'as pas ça na pas tika makelele kuna. Ona yambia sa papa na ngai. Bondi le makelele na kuna papa chima. Ngayo yini. Chef so ko ngana yambi ba pa ya ngai wa. Yo zo na kuzini kuna za koyeba. Nitemedi wewe mama. Mwana ni wana kwa. Bondi le makelele yo soki na shinda binadamu. Sika baza kugambira ngai bino baza kusana makelele. Na bino ngana yima kamwana. Na bino sami. Kaka nini na wi. Yo. Koto kwa tena kuna na Afrika na konsa kuna kamata ndio sokunda. Yaka noma. Ngamo bona umeba. Bakinjo ndio na kubenga mtu wasiko. Eko kamata ko tena ndio kulonga. Fadhali. Kom, ngoke ndio. Olingokende wapi? Papa, ndako ya papa. Lupango koti ya papa. Papa. Comment ça? Papa, tout solo la bien. T'as la télé. Qui l'a comment tu vas la concerter? Côté il y a bien côté. Eh ben, il pense c'est OK. Papa, tu n'as pas le jour à concerter. Sauf pas poser bloc bengi. Olobi na ngana bengi mama shako aluke no bloc. Na bino na ina posa mama na wana te. Siki mama ko na wana te, siki mama shako ko benga. Na ina posa na yo. Yo, ozokende wa. Zoma kuna yo zoma wanda kwa yana bino. Tani ngatali. Sabika hivi ya mama. Zoma. Sini na maana basi. Papa chima ngaendoko. Yo zoko pemba mpa upego. Bimba. Basi, bayabisi blogo na leza. Basa miboni boyo ko yo mula ndako ezala yo. Panda sanko ndeko nozo ndako ezala yo. Papa na biso mtatika ndako yo. Yo zale blogo na ndako yo. Kamba na ko bana na ndako na bana oto. Yo no sapana. Oh là là. Mais nous, on a juste dit dans la chaleur, voilà. Il faut mettre ça là. Chaque fois on a nous sur la table, nous avons un problème encore. Mais
na 8 ans chance ya kotanga papa na nga azwi quand même chance ya kofutela ngai baminerval ntina kuna niveau université le problème qui se pose c'est quoi ntango tozana na niveau ya 5e des humanités na masaka masale kadi na fille moko oyo tokendaka ti mpa na bango tose présenta toyebani famille mobimba tofale abala ye leya à ma grande surprise na ntango ntango nabimi mpona yaba na yo otai na jeune na fille wana na re juste na boulevard wana oyebi ke mama ozoexplike ngai na kamwe makambo asalinga na kati kaka biso makambo moko boye nosukaka na biso moko na veni nzoka nde nazoyebisa yo ke donc c'est le quartier mobimba nde ezolobela yango ti ekomi na matoi na ye leya azotuna ye nani moto ayebisa aza kose souvenir abi na ozoyeba film moko boye totangaka na ye susu pichu azakofana na matonge boye mwasi ya dario picasso ayebisi ngai donki bakutanaki na ye ye moto aexplike makambo wana tout epuis ntango azoyebisi makambo wana tout bazalaki na présence ya tantine mokona azoyebisi makambo wana nyonso eno otala kutu ndenge eza wana sami abala akóma na ye na mwasi moko boye ya mama moko boye akóma kovanda mpa na ye na ndako donc alobi bati n'importe quoi na niveau moko elekeli ngai aza koregrete yango alors susi na ye eza kaka ke sami na ye azonga ya ye nabiso mama solo eza bareve na ye kuna sali nasali na yo lelo yo ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble sami basali na c'est ma vie j'espère donc à 3e mois à peine 4 mois et demi il faut te compter bien depuis l'anniversaire il y a Laura si lelo donc ça fait 4 mois et demi bamakambo lelo kobeta lobi kobeta bote ya mwasi boye vraiment ta yo moko na bando zwa na bando beta yo ozomona teke eza folie de grandeur babili kosami kosala yango wana naso osali nga boye nasali yo mabe mpona motemo yanga nakapable kosedi mbongo nanga mpo bamingi soso bakebwako na esika nina obiki tokumisa mpe sami na monoko mingi ekomika sani eza nani nga azokamwisa ngai kaka na babétise oyo azosala parce que valeur na biso eza suki tomoni nakoma kutu na sondi mpona kende su kuna na couloir na quartier okoleka boye bazoloba na yo okoleka bazoloba na yo donc naza vraiment ya moko boye kulutu ya bana mipiko antuka yo penza uyebaka kaka tebiloko ibelo ya kukota ngai nabota majuru ya kolia soki na ye namoni biloko ezali nakendi natika biloko uyeri makambo ya kumeka te biloko yango yibisiki kuti yo mutu uza kulamba yango na ye po natala ndenge nini uzadi nakukutana na chansi ya dibaku ya kulia nakusali nini nakutia miso boni kuna binanga biso tozali malamu mama sema bia tindeli nombote na jus d'orange na vinada baza bien bango nyonso bazali kitoko ngai mpe nawuti kaka awa na nini na parking ya bambeko nawuti kutika mama koloti na bino wana nani bongo nani biso bei yes nawuti kutika ye asali nini mwasi mobimba ndoki aza ndoki zambi bandi koma tika kuluba kwe ngai naza kulanda makambo ya bana ye aza kutyanga ikaka saleri orike makambo wana siyangu aza kusala kuna ye mpe aza complice na makambo wana bandeko toka nde tuza ebele mulongo mulayi yango wana na kikongo balubaka ntuma tungai makutu mokokwa mbombo mokokwa nswe nwa mokokoka pe ntuma wana azadi makasi na kubeta bato donc nalunguli ye nabengani ye nakamati leki na ngai oyo akutaki mboka kowene ko tata mwasi akei wapi akendi kutika ye akendi kutika ye nadingi kumona ye lisusu te akei kutika ye na parking baka akendi kutika ye yango yo moko oweleli mbangu na nzungu bongo awangana lambi oyoki isiki isiki te meka nano ndambo wana papa kulutu
ulambaka kitoko bwana silanga tena sani nakinde lunga wana ngana sali wana za konti ya dejo nakudia ndambo leno ndambo nakudia lobi ukutilanga ikonti na yo ya lobi te ngana yako rembourseur mukolo mususu oyi budiaka kuna buyaka kutika yango zila nati ya ndambo tudia pembeni ha zambi nanga ya tumbishike mukushi ya dikono na se papa yo tindimbula pebuka mapangu ya batu utindimbula tepo iya kunokisa bisu nyo stupu tukapamu mudina teta tutamwani de spiritu musanto amen papa kulu asa kubimisa zila kaka nasina tie udia kaka uruken aina sabu zela biloko nalia nakizwa makashi ya kukende zambi bande iye kende kujibisa bana luba papa kulutu na bine yemo kwa koma kuzini simba lutuwa oyu te ha yonde diaga malembu kuya kulungwa pusu ya munokwe zana mai ya kumela yebi ngana lingaka yopoza litete kulutu ya bana ngai na yebisa ye tous les secteurs que kulekana na ndaku ya mama shako yebisa ngai mwana mubadi wana zakuna mubadi na yepenza ye solo byengengene naza kuyebisa yo ya solo ne ya misu ya nzambi mukunji ya tikolona se azaji mubali na ye azaji mubali na ye kumi kubeta na batu na ndaku na jide orange kubeta minadi ya makutu lukula za baba alanda jikolosegi ya nani na yebite naluba te nana zendale nazo kamata makasi ya kuluba lisusu akamutu wakomu kubeta lisusu batu na ndaku lisusu kumi kubeta na jina ndaku yebisa ye mukulungana kutia makulu kuna kutia makulu ulubi na ye ubengana na yake mena kubengana ye bongo yo kanisi babumbaka ndoki na ndaku ndenge oyu kutwa zala kyao oyu azala kyao abandaki kumimona ye na ye anga Musban la parisienne nalobi est-ce que vous connaissez pas blanchir pour moi na Londres woni mo sine Claudine wote ibe mboji ba pesa ngote na mama Claudine asa boti ya liko pesa bana nika ba Claudia Flo ba ni balinga mbani moete bana ndi mutungisa moete baniga badrifu nyeso balata showa mataba zo saka ngai ayelo unya satinde na ngana kisasa yeso lo bana lo wala tindi na ngamu mais mundele azosala fondation mundele azosala bien na oyokasi na yebi te makambo nyonso ezokita kuna na poto na fondation mundele azopesa balaba tala kaka bongo ya kotindela balaka wana te mama yebisi mpe atindilanga ta boti ngai mo mutasade mwana mutasade akotindele bodi zela papa nakoraple yo nakoraple yo te wana te nani wana te Jackie, okotika na musema na ubengule mwana tanga 22 bana doso sondo yo kupeza osolisana na tuno na osola na ndi butu mobima na nzoso suku oboyi okiti kutu na mbeto lali na si osondo yo kupeza osolisana mwana obimi ozosola na telefone na bato ebele ozobenga epe bana mibali nanga miso kasi ngapa na fieri na besoin fieri no lelo bana yo ozala besoin fieri na ngati kwani si ozala besoin fieri na bana ndako ozolo bana ngape na butu bien ke nazalaki na bapasuki pasuki abengaki na bebozana ye tozobozana pasuki mpona komi kotala boye jaki mpona simo sasotoke onazonga makambo akobeta yo na bolingo mpona ezalaka mwasinga mobali nafandi te 1h du matin na kanape oza te epuis oza bona sola masanga jaki bitumba yo ozosekani yo ozosekani osekani sema biso moto nakomi sikoyo nie nalobaka ya sekaka tala ji nakolakisa yo ke sema bisema fa
nakola soki naza na droit na biloko tu na ndako oyo epuis ngam nadirigeaka ndako oyo nazobanda na miso ya mama na yo kopanza biloko nyonso ya ndako moko oyeba sikoyo yotika mwana nosakana na ngai ozwele okele sami na yo nazopanza mama ozomona mama mobali papa nous le soir là qui va finir. Papa tu m'as malade kula te. Non. Di Congo yango. Pesa sala kaya yango. C'est ma biolmini. Ndako sa yo te atapanzi. Asa mbana ngali kamni. C'est ma biolmini. Kama tabia mala yo kuna. Oyo ota etike na mutakala na miso batu. C'est ma. Obinanga. Na yoko bete na mbali kuna. Bete na mbali yoko. Mama, bongo ndoko asali mabe, bongo yake ndoko pamba TV na biso ya yaka ne loko. TV de so ba ko munda so ba TV. Ako so ba ko yimoko. Likamote. Ndoko sai mama dia loko. Nake. Makamono nyonso. Nakokota sute. Na demisele na mina yo. Yo demisele na mina yo. No sana ko yeto go ye no no sana go ngana ko ko kana vina. Elo no sana. Elo ko no ngana ko kana vina yo ko ni. Ndoko ya la te. Non, c'est grave. Ndoko yo. Ndoko kana sa go yo ko ta yo ni ga da kite. Ndoko mama. Jago kama tabila bano kula. Ndoko yo la te bila mano. Ulani yeto usana maka. Noko. Usana bilamba. Lamba yango yinoko. Ko chimanga ya ndoko si. Kama tabila mbona. Usana kupe yango. Usana nchoti ya mibali kitoko boye noko. Ko chimanga ya bale bongo poali no. C'est ma bese na ndeng. Noko c'est ma bibi Ndugu sajino, uyaka shapisho loko. Ali kunoko la biso na ndako. Chibanga. Loko. Osara pantalon. Pantalon ya ngoi. Loko, kumitu misake ngai tete na jechi manga. Nisa mukengi na yoni pangwa yo. Le pangwa yo famille.
pema te kosangai. Sina kupina na ngano kabara na yo. Noko yo nonga. Lela te noko. Usana makasho beti sami. Sana makasho kubunda. Oh, nyesa panzo. Tumisete papa na ngai lela mai ya kio. Eza bapanye bele. Yubi ke kwa to sala ko sto na to na fati. Bo di bala ngoya ngana weza la boy. So la pese musalo sala mo sala telo. Donc le ko ben selinga lelo eza ko yipsa ngai ma voiture. Yango ndo ben selinga. Bijou. Yipsa ngako? Kasi no yipsa ma voiture. Ma voiture na ba mbongo soit disant ba mbongo pesa nga mbongo combien? Oyo tshela nga singa na kingo. Bijou. Et donc mo nga ma mbongo. Nazobanga na te nazotuna nde yo mbongo yango en fait c'est quoi? Quand ça va na pas bekele ko retire quoi. Na pesa ki ba mécanicien déjà mbongo oyo po basala makambo. Soki nanu ba yete tango sur na garage baza na ta makambo bango mususu. Depuis que ba nebo tele compréhension. Eza question de compréhension te naza na ta ya sala makambo nanga mususu na ko kenda ka te kuna na atelier kuna na soki na garage pour nous avoir mécanicien ba ya sala makambo. Ba lobi na ngai ke soki boîte de vitesse muteza eza soki na pas il fallait ba ngombola yango alors faut bazwa ta ya boya ba ya sala makambo na bango. Edo e singa nini oza beza ko sala makambo mususu. C'est qui makambo eza ya ngate zali ya yo. Na yebi ke voiture oyo eservera biso mbali. Mais en fait nako m'appelle toute la journée to nako m'bata na ngani tout oya nako sa kuma ba mususu papa ta musati na ngama mususu na ngama mususu famille nako kende banzela na ngai to ngama mususu ba ku na ba monka pour ma voiture. Bijou faut que tu na compréhension to ma journée m'baka pour condition ma voiture. Et donc ngande mna lukarambongo ngande mna lukarambongo na pesa ka na tanga boy. Ni ngo expliquer ngaba kuna ngo exanga na sumbelo sukolo ba pour l'université. Ongo ebisanga bandela lobini na bina sumbelo ba pour l'université pour la mbongo na ebe. Oh nyoso na zwa banda na banda ko tanga yo to somela ngango. Ba mbongo na pesa ka yo. Donc na odesa ba professeur kuna. Et donc ça la mate na ebisa ora. Edo na kei Bijou na le quoi ngana zo rendre service à la course na yo zo tinangai o ko mona ngana ti soba Edo chéri na ngai je veux mettre mon diplôme en jeu le quoi mona ngana ti soba ndata soba te on peut discuter mon kete bolingo de la mbongo na ko ko saka nanga yo même ça yo bepani Edo mdo ba nga ko lininga ye o bosa nyango Edo Ozolo banini? Mdo ba nga lininga tini ko bosa na Edo Ozolo banini? Bijou. Allez, zonga na ta. Passa bana mike basali. Soki na lingaka yo, eza parce que yo mtusaki premier pas. Kobo sa eloko wana te. Edo, na ko mukola azalaka te mwa mkia azalaka te. Omona nga na kokina, usiko ngo wanga na. Soki ozana bambongo eza bambongo. Yeba gezana bato bazana bambongo. Obinini? Na lobi yeba gezana bato bazana bambongo. Oko comparer bambongo na bambongo ba patron Michel Gonda bazana ngoto, to na bande kimbuta bazana ngoto. Omone ni ngape mingi Muni boye ko Edo na mwasi no sona zo bala we ko la lingi yo. Onga la sanga ni nango. Oh. Je dois t'en réfléchir. Edo, kanisa ta mjoko za mobali na ngana osuka wapi Edo bosani. Kanisa mata le loko moko Edo na mwasi na Edo. Mama imba na nganza menanga. Edo. Papa Chimama. Yes, mwana ya nzambi. Nezana la pena nkai mama. Nini? Yo komo kamusanga na butola la rate. Mama. Neza kuyoka nzoto malamu te yango moni na fandi mukepo na pemba nani. Siko seki moyiba koto roye bandeli. Fonga na koti na porte yo kikututi. Tika kuluba boy. Yo utina ndaku te. Ngana utina ndaku ngana utina ngako yenga. Tangu yo koti mama koti. Ngana ye. Koti te kaka ngai moko ndenge na vanji boy apari yo mtu koti sikasika ya binada mazala nda binada mazati te mama pe azati te papa Chimama makambo na yo kaka makambo nini mwana na ngai nzoka Bijou nyoto ya za hypocrite
Bijou wapi? Oyo ayaka na binadamu. Camarade aya binadama. Asali nini susuma? Ayibi? Ayibi wapi? Abomi muntu. Bayebisi ngai ko papa. Oyebeka musingai. Libanani mwana nanga. Ngandenge zabuka lelo kaka nazo yebisa ngo mama. Kulubanani boyete. Kamunini oyo muni. Ndenge zabu. Nzoka ba koma ko bimana tonton Sami. Hey! Mama. Oyo lobi ya suribi ya lukuta. Na kombo nzambe eza ya solo. Naza kuyebisa yo lukula neti naza kuyebisa koko nangai. Oyebite mwa kendaka musika? Mwana. Sidikamba boyo soki omoni uyebisi ngai. Papa na bino chimanga ndena sa jibo travailler na bino. Bongo na yina yebisi na yebisi yo kati. Tangu yebisi ngai tuza kusala enquête active mobile. Tuza kuluka ndengi nini tukuyeba jika mdenge sa ji puti yebisa. Ngana boy ngandenge za bo lelo kana so yebisa ngo mama. Po nyota wana na yebisa ngo mama. Oyebi mama bela katasio. Yende ngaza bo ngayebi ko lata ko lata te biso to lakisi ko lata le ake ko linga. Mama za kubela attention. Kulinga te mama aya kukweya biso tuzanga ndenge nini ya kumema mama po tukende na ina okuta. Mama saba na yoki na koloba te meso na muni ya kumu. Lukulo lobibo ye ngai moko na yo tuza kusala actif mobile. Soki tumuni bijuni yo tendenge aza kukende kukamata makangu ya mama Sami Mukije akumona ndenga na kusala ye. Leso tele manje betekani parti. Mwana waza kuya papa se yebi loko ya kuja lelo kubaluka mama kumisa mama mbanda na ye. Soki ngana siye akuyeba ngai ndenge na selaka. Ngai lelo na pasi banani baninga na ngai baliaki na ngai bacoli ngai kolelo nazangi mongo subata mokili mabe kaka Yesu azali malamu o Yesu na ngai tala ngai lelo na pasi banani baninga na ngai baliaki na nga bacoli ngai kolelo ngai malade o solo bata mokili mabe kaka Yesu azali malamu o Yesu yo Yesu yokela ngai mawae bikisa ngai na mokili oyo ya pasi onayeba ya solo yolingi ngai banguna na ngai balonga bomoi na ngai te o Yesu kangolanga o Yesu bikisanga eza ntango asuka eza moma moko moto nyonso asengeli komilengela soki eshuwaki ifo luka réussite so ozalaki na mabe ifo ko tosala malamu parceke nzambe na biso aza kaka kosala yango ntina tozoyemba nzembo apocalypse elingi oloba te moto nyonso fo abongola motema parceke jésus revient bientôt makambo nyonso nzambe alobi ezokokisama okotala na baoccident okotala na baorient okotala kuna na bazie bambonge mosu ekomotelema euti na ebale ebimi na mokili faut comprendre ke nzambe azokoavertir biso ntango bato baloba liwe eyaka elakaka te mais je te dis ke yezu masiya alaki biso tomibongisa parce que mabe ekoya voilà pourquoi tozoyemba apocalypse alors bana Paris bana Bruxelles faut tochanger bacomportement toyebake non l'essentiel eza kozala na Christ amen. Oh Mario, Luka ata mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi kobebisa nzoto na matanga na lembi Mario na lembi
kopanza yo kolingaka mpasi bazali nokoke bomoi na ngai na kabina masiya bolenge na ngai na kabina yesu kristu oy po yesu apesi nga lobiko ya ofele nasombi na mbongo te samuel endalai yaka tolanda masiya paster jean-jacques gomba tolanda masiya bana bruxelles nyonso bana paris boya tolanda masiya lobiko eza nango ya ofele ok nzambe amona bino bientôt na kati ya maison congo avenir musique azambe jésus revient bientôt ok ciao. Oh Mario luka ata mwasi yo moko bala Mario mosalo mpe kolinga bamama moboko basuka yo te lelo makambo